Kilongo TV. Moi si sera sala mabe na kati ya ndako. Azo sala masumu ebomaka mobile ekangaka. OK. Oui. Kilongo TV. La sambo ate mtasambo a mwasi. Siko yo mto sambo. Yo mto sambo. Mobile ngo olinga na linga na bala mwasi moboye aboma mobile na ye. Kilongo TV. Vraiment maman na leli. Aleli makasi penza donc tanga simbi biso na bilamba donc azo raisonner ba petit a Jani ninge tonoza na mwana na ye donc maman ko quitter vraiment maman leli aleli amoni biso na ba epela na ba zizi mondeke de maman leli maman ko quitter. Kilongo TV. B ya kobogela mutu mbaso ya kochela mutu poison bino batu wana oyo nzamba pesaka makasi makoki wana potango yozo boma mutu donc c'est kozana makasi. Kilongo TV. Do alobaka na ya Jani vérité abia Jani ninga saboki biloko kozonga te mwasi pourquoi benga mwasi ndoki. Kilongo TV. No bato bozo makasi ya kobenga na mibali na bandako. Kilongo TV. Abakise biso ndoki moko siko muto aboti bana na poto 3 bana moko te mibale te 3 batuko baboti bana moko bazo mikanda. Kilongo TV. Non. Yango moni babaka celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui. Mais et pas de comme Jani na moni zaki. Mikolo solingi o s'abonner obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Un baobab est tombé, un baobab s'est écroulé. Ce grand artiste de notre pays, un grand comédien, Jani Faye, nous a laissé là, il nous a quitté le 11 mars 2024. Ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Tout ça, awa na Etchecheri, siège à groupe Chic Choc Luenge, groupe aba Angadiel Angadios, groupe aba Jani Faye, groupe aba Moment Mondial, ba Mame Pela, groupe na biso nyonso po Chic Choc Luenge za biso nyonso. To lela Jani Faye o tukotika biso na mon artiste à Chic Choc le Yenge Belé bazawa vraiment na tristesse na passe na motema na kanda tout ça awa tout solana bango na bandi na Jani est parti, Jani Faye est parti, l'artiste ne meurt jamais, demeure à travers ses œuvres. Venez avec 7e Bagarre qui est avec nous, une grande artiste de notre pays. Bonjour, mes condoléances. Merci Rabi, merci vraiment. Sangwaloué Jani Faye aux Okonde. Sanga ya liwa ya Jani nazokango na nzela note kotala collègue na bino pekaka basalaki opération miracle donc kozonga na nga na bon na leka na tala petite sœur na moi za na matungi awa Rose Kuna na vai na veni stade na ozela na bon na soba secret na pour moi ezali makasi na monde tonto mo bafandi ba tala talanga bazolo balo ba talanga oh ba talanga bo problème ni nango boy na biso bi bata tête makambe ko mibele o vanda ba talo bo mona wa ba yelo beko na na sa secret na ngambango je m'excuse na ke na ngai na mona ko ma na insécurité loko na zai ngamoko minute na mona collègue na bino mususu aleki apipinga nga te na fana longwa na bengi garçon o take suma masanga bi po pesa ye mongo na 2500 na secret non parce que mon balanga le mo makasa abi ayebité to so ayebaki akovanda bongo te OK et attirer ce attention nga oh ayebité nini abize na benga bité akufa kilian ngayeba ayeba te ndenge nini na mo ko mosala mo ba diso mo kimpo mba après mon balana ayobimisa aji téléphone sur sa chaîne qui a pas de bengi tant de bengi ngala debisa akufi jana kufi tant abi jana kufi na vanda na garder malamo au silence ngaba ba fanatique nem so pourquoi balingaka ko boma biso ka boye ba vanda ba onka bo ba créer mamo ya jana kufi na mi le be na kata motema OK esprit selinga bi na benga na nzena na bengi zena téléphone sur na yambite na bengo benga la guerrière oui na bango benga na bengi ya po ndenge moko na bi esprit seranga ona benga mungu ya Jani na bengi mo ya Faye na bengi soni eloko teka eloko izati na ba na benga Max
nde ntango nabengi maxi nde nayoka maxi kaka setie ntango bika setie mbamona bwaki telefone nkabi bamo batonton balobi omoni ayebaki te nayebisaki ayebaki te nde navandi nakiti mutu na se na bandeli deuxième appel na ngai nde naye kobenga areconfirme nga ke non ya fai akufi donc isiko mutu ezobeta talaka touti na famille na bango kuna na DGC kotala mama ndenge azolela kotala bandeko na ye ndenge bazolela oyoka mpasi na motema ke bato baperdre mwana ya bango ya na bango ya liboso pe en plus baoba bakweyisa onka boni na minute kala mingi te tokotourne page awa ya Janify tala niveau mpasi na motema nakoka sukolela te donc mutu ekomi kobeta makasi nazokoka susi te nasepelano mpo obeta pembe c'est vrai toi matanga kuna na famille d'abord bomoni mama ya Jani bosolo na bango. Oui, tosolo na mama topeseka makasi kotala pe mama aza nanu bo aza nanu mpenza na baleki na basi baza wana mama susi nezaka ke no amona mwana na ye na 16 ans au mwana kenda donc aza na susi kaka mwana na ye aya amona mwana na ye amona corps ya mwana bana na ye pe bamona bakoko na ye bamona pe corps ya papa na bango donc susi ya mama ya kendaki na bomo ya komi kozonga corps akomi kozonga na cercueil vraiment maman na leli aleli makasi penza donc tant asimbi biso na bilamba donc azo raisonner ba petit a Jani ninge tono zana mwana na ye donc maman ko quitter vraiment maman leli aleli amoni biso ba epela na ba zizi mondeke de maman leli maman ko quitter depuis si passe biso bato tozanga mawa toyoka ka isenga ko boma bato ya ko sala mutu mabe ya kobogela mutu mbaso ya kochela mutu poison bino batu wana oyo nzamba pesaka makasi makoki wana potango yozo boma mutu donc c'est que na makasi potango zo boma mutu c'est que na makoki bino batu bozo makasi ya kobenga na mibali na bandako bino baso bozo makasi ya kokomisa mobile esclave tant na bino ezali c'est le moment de se repentir mobala sala ki mabe ngamba ngana l'obsécurité pour na kangena moi cité yo posaki na ba mabe na yo to so ka charge to kineli mutu moko musona otiki bon omoni mabe ni za na biso basi ya Congo to kinda ko copier makambo za na kisa na mboka ya Libanda to kinda ko copier makambo moko boza ya biso te biso na Congo awa mobali azaka liboso mais na Libanda mboka na remarqué za basi nde bazalaka liboso basi liboso batie mwana batie nyama mobali 4e mobali suka ba mobali pena l'échec ninga mobali donc ils ça la passe mingi tant moyoka na mobali bovani na mobali bien problème ezali bo solo là betela moninga ni solo te chérie na monaki message mo appel mo kotaki mobali ba provoquer été le ko la salinga bonga na relaxa été mobala sambo te mta sambo a mwasi siko yo mto sambwe yo mto zo sambwa mobali ngo linga na linga na bala mwasi moboye aboma mobali na ye siko mobali aboma mobali na ye mobali ngo linga kino abala mwasi aboma mobali na ye mobali moko te mobali so mona bigete na bali mwasi aboma mobali na ye donc te seke pa na mission aye na mission na ye ebloko lo boma ki ona kenda kinga disko na ipona boma yo ezalaka bon c'est-à-dire tango moi ça bon mbali akota na ramba criminel koboma mutu ezalaka kokoma criminalité déjà ça les a crimes tango ke déjà bisika oyo mobali azoke no koluka bisika kino azo mkanda yo ke no koloba déjà maloba mabe pona mobali na yo soit disant ozo ba que non je t'aime mobali nango ozo beta to na réseaux sociaux et déjà kobomati tango ozo loba déjà bomi déjà mutu yango na première koboma yango wana muta o sala te muta comme esclave na yo so hotel ba vidéo no so ya Jani azalaki na sengote ya Jani te ko za na sengote ba o sala te ba vidéo mo yanko qui avons lié fufu vanda wana mais oui
Pour faille au biso to za on est chéri place ya Jani banoko diriger biso. Ouais Jani chéri boko bima on déranger répétition na biso. Bon. Yo 7e yo nani. Wana comment tango na bateau aux un succès mais comment tango bateau ba sala succès liboso na. La mère rival. Ya oui, a tango lo nano. A tango ba li parti on déranger biso to répéter. Bon. Faille wana o biso to yebaki. Yo mama bomengo. Voilà, faille wana to yebaki. Faille wana ba koiseli biso na peteni na bo peteni nyonso. Et ça la passe minimum ko ba mingi ezate. Mais nzamba zala no biso. Ya monaki Maxi Bondo azo fâché trop fait ko doser mwanda. Te to doser était. Azo fâché trop. Facilika. Kola na Maxi alobaki bien que non. Na baneko na ya faille na yebisa kiyo na yebisa kayo. On va discuter quand il y a faille. Il y a faille ma maman dans la famille dans le côté à côté. Quelle place me met biso ya. Vraiment. Les qui n'a bané ko soin c'est pour Maxi vraiment azarane monte ba vérité. Donc alobaka na ya Jani vérité. Abia Jani ninga sa boki biloko ko zonga te. Moi si pourquoi bien moi si ndoki. Pourquoi alobaka moi so na kufi. Va faire l'opération moi mobile c'est normal moi si c'est normal moi faut même mega parce que moi si azala kaka motema mabe surtout so azana bon nzambe te so yebi nzambe te lokola biso wa oyo tebi na biso nzambe pona sala mobile oyo nga mabe non quel que soit complètement tout ça on a ça tout le monde a pu bambandati tout bundakate et puis maman limbisanga tout bon tourner page pour continuer vie yo sera pas l'action bandaté ba saler le moko te ba saler le ma bête mais aucun ko bomno ka moto likola ki bondumba na yo obi ke chiba ou chibinzi ça la pour baluba te c'est pour baluba non chérie chibinzi et na chiba ou au moni biso lokola eza école na biso yango moni ezo sala ba action ezala na ba Swahili ezala na ba Congo ezala na Bangala na tina bandundu moi si sora sala mabe na kati ya ndako azo sala masumu ebomaka mobali ekangaka OK oui ekangaka pene bomaka yango yo mabe moi azo sala azo bota na mobali na kati ya ndako aussi longtemps za marié azo bimana mobali mususu na tota la na réseaux sociaux moi si ya mutu wana ya ange wana abengani mobali donc ezaki ya vrai bandako bimana abengani mobali na ye wana na ndako abaka no sali bala na mokufeli na landi ngo kala mingi te na réseaux sociaux pour au mona ke moi si na yepe ange ngo pe papa mandefu penza ange yo babomi moninga pona yo soit déjà yo peut remplacer au monde babomi moninga no mobali yo kutoza no mukuse na ebita inote na mona yo na Facebook oza no mukuse mudambinga bakwe si bongo yo seconde passe. Mais programme indéni, est-ce que Korea Jani Koya, est-ce que proposer le rapatriement, tout ça? Programme n'est pas samité. Na Monica ba président oyo ba diriger biso ba zala kuna le to yakina papa masumu pe zala ki kuna to tiki kuna président JP Masamba pe azala kuna donc ba onde mutu biso to yo bane bango oyo bango ba koloba ke non to kinaki et pas ya maman Denise nyaki opoza oza moi ya ba maman donc maman Denise to senga kana ye jana kufina mwana biso ba maman. Donc maman a téléma a soulevé la biso Jani pour Jani ayana na Congo wana kisasa to lila na kisasa a to senga na ba basi nyonso ya Congo la première dame nyonso valeur ya Congo bo téléma Jana Sekibino Franco na biso akei Mobutu na biso ikona munene mboka oya akei lokola kuna zoki ne mikanda te bo pesa ta mikanda ya suka o bo pesa ki ba Jean-Claude Van Damme
obo pesa ki ba tumususu bo pesa ta Jani yango ya suka Jani a posthume voilà encore na eya bande connaît à théâtre ba ya kolela ndeko na bango awa to kuna ndeko na biso na kimia nyoso donc voilà. Merci beaucoup de courage maman et 7e Baka on est ensemble yo zarana biso tango nyoso donc oyebi yo posera nous a trop branché na bato donc bino peso bozolo bela ezala isengo mingi poso bazo kabiso bazo kapé bino et uzala isengo makasi yo ebine uzakana ya Jani yo yebi voilà. Merci à Jani Tiki Bana Tiki Libota et tout ça na bandeko bato ba moyen ba mécène ou la musique tout le théâtre tout ça quelque chose ba singa za ma cherté pour na rapatriement encore à Jani to kunata awa to lelende to leleda Didi Kambala ndé to leleba artiste ndé to lela kaka et to consoler maman ya Jani azana pasi na motema à perdre ya yemona. Merci à Seti. Je pense que toi nous as là toujours au programme. Merci beaucoup. Merci vraiment. Voilà. Merci, on poursuit notre reportage. Aza mwana ya ba Jani aza produit ya Chic Choc Loyenge aza alampandi na ngai et bonjour mes condoléances. Merci pareillement. Bonjour Abi. Merci Momo Mondial. D'abord sango ya liwa ya Jani Faye ozwa ki onde. Tant on a yoka kiango côté na lagi nazala ngati na mona ko ni chindoto nandime été tout en soigné dernièrement awa quand dit sur la année il nous de souligner 30 minutes 28 minutes ya busoba blague comédie na comédie parce que il aime ça matumboli na matumboli akanga kandate 2 minutes ka ya lisola 2 minutes ya rani momo boza na mouvement bobo la mouvement c'est un grand mouvement et simba biso to koto butu kati azaki mutu moko boye songa azali le moment iza pona ye Jani Faye na vina nga pour faire une parfait de bonne odeur ouais parce que tant on a yaka nazali na catégorie moko na bango même casting na bango OK donc na ba comment déjà ko préparer nga parce que bébé qui ba comment pembeni ya voyager on va préparer relève on a préparé déjà relève na bango et donc nazali vraiment bien préparé et surtout vina nga Jani Faye oh l'autre bien les défaits Jani Faye azaki msusu na jouer au moins msusu na jouer rôle mo responsable msusu na cadre au moins na chénet ni mo za olata ya munene alongolo na kingo Alex ngabi mo molata e bongiso e simba sala au moins msusu tali na ba colline ayeki na ba valise na ngo tournage aluki chemise mo bo e ko kokanga apesinga na lati na tourner na nene zunga ate petike na donc a moto atindika nga pona zala o nazalelo na venanga Jani na venanga pour faire les parfaits de bonne odeur na gobo sala mangote na papa les défaits papa Moselo parce que papa Moselo mutayaka nga tanga nga a présenter nga na Jani na po bisinga yo faut ça l'effort on va nous jouer le rôle à bango les grands kéré ko repeto bosanité astam de la pente mon président là où il est aza vraiment été netinga na ko soigner so benga abandolela so benga abandolela donc les soldats bien exactement la don azo kokate genèse mwana na fabriqué par ngadi dans ngadios et wa za pena mwana na yoko la ba société musu ya ba brasserie ba na prémisse na bango skol na bango ba produit na bango en fait donc genèse a qui produit ngadi dans ngadios alors so biso le na salle le on na za o yeza grâce na bango parce que ngato na kota ki venga ngadios aki na poto azaki ati mais sikoyo Jani akufi na pale marqué bazo lo balo bebele yo lobi na nini par rapport à Liwana en tout cas pour la Liwana Nzambe grâce à la justice parce que vengeance c'est ça Nzambe c'est que l'homme aura sémé il émotionnera les alliés de la Bible lobby il est permis à une personne de mourir qu'une seule fois après quoi vient le jugement donc Nzambe zolokum Nzambe mo aza au contrôle de toutes choses Nzambe ndayebi Nzambe mutayebi mais Nzambe zoka lokumu na o ekomi matanga eza wapi matanga Jani Faye est-ce que corps koya appartement corps au salema tonde oui effectivement ba réunion zo salema bande na biso bazali banda na pe biso to zawa to zo bunda to bandeni to ko sala pona corps ya Jani et na Kinshasa parce que na mukandate si ataza mukandate so ba bi corps ya ezaka li mambongo ti ezaka li mambongo ambassade na biso ezakuna Jani za congolais Janaza congolais, Janaza indigène pour
bah mundela ça suka tumba suka sani na ngoko sala non to lingeza bongo te. Là où les Babless ou Abidjani Asali va vous les belé un poteau plus de 15 ans et à Botiba na Misato Kuna et qu'est-ce qui a fait qu'elles ont candidaté? Papa, c'est anormal. Mutuku de soazana kindoki, aboti na kindoki grade mataka. Kuna na mulili a grade mataka boti, abakse biso ndoki moko. Siko muto aboti bana na poto, 3 bana. Mon côté, mi balete 3. Batuku baboti bana moko bazo mikanda. Hein? Bon mi balé mi satou. Non. Yaro moni babara. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui. Mais et pas de comme ça Gianni na moi ils le contraire. Parce que à vivre un bonheur tu. À trouver femme, à trouver bonheur tu. Mais à vivre bonheur tu. À trouver malheur. Ouais. À vivre bonheur tu 15 ans celle na poto. Bonheur ni à vivre sans papier. Moi je me souviens encore au jour 6 ça aura mukanda. A benganga zo sepela na répétition lobi na tongo monnaie gramme 100 balles. Ngabi et puis ça y est 5 ouais. Parce que hier avant di kuna azota la bande ko nga na kena na bango même jour même vol. Bango tout bayaka bazongaka mais eloni salanga na zonga te. Bande ko pe ba no lo baneti aussi ba no lo baneti mon cher. Yo bana mi sa du mukanda te tilelo yaya. Nyo so ne saka pasi. Dans ça, qu'est-ce que vous dites? Non, mais c'est clair. Bien, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais il a vivre bonheur. Mais il avait une femme. À vivre bonheur. Donc, tu as couvert n'a pas. Tu es artiste, comédien, poteau, salut autopsie, vous suite. Non, tu vas tenir nous informés. Toujours, c'est la rare à Toyeba. Et sur les Akinin. Donc, nous avons vraiment justice dans les alliés. Justice dans les alliés. Au moins, ils sont là, nous avons mis les gros de l'élo. Au polara, l'élo. Les gros de foot, ils ont fait des faits dans les petits. Donc, nous avons une famille. Mais vraiment, nous avons une famille. Comme c'est lui qui sonne les cœurs et les reins. Donc, nous avons une au sala qui met ça. Et tu as soupe moi ça c'est quelque chose bien zagita ayaki goyati bien zagita ayaki goya ayaki goya ce qui en tout cas dans le roi ebisité eleki obi okoko sabato mais conscience na okoko sangoti ça peut produire chic choc le ngé là produit na biso abimeli awa bandi makamu awa. Vous comprenez? Abani makamu awa. Abani makamu ya faille. Ya faille on a évité ce ya faille on a dit modèle ni parce que si réellement ça arrive vrai ya faille mais nous allons les aller l'autre. Hein? Quand même le droit pour canner monter la PCOP. Et puis mouton passe à l'autre canner on est raillé. Tango boti a financer balara parce que mon ami kanda moi je suis mukanda. Siko ça tout là batou. Tout ça là batou. Tout ça là banyamate. Ça pas pèlerin, ça pas pèlerin. Toroyeka, mon enfant il mort. Ça c'est porter la zati. Papier le petit là, lobi mo le fait des sinon mai. On a papier l'eau, on va papier l'eau. Ndeko fâché de comment? On va balé que Gianni. Baba les gars, Gianni, Gianni. C'est l'ombo Kenega, l'ombo. Moutouma, mon nez, nous l'avons sur 1m90 sur 90. À Kenega, ça fait mal, papa. Ça fait mal. Merci, mon Zama Makasi. Et Zanzela, surtout, je sais qu'il est commis, tous Zama Makasi. Oui, nous avons fait ça Makasi. Et puis, Gianni a aimé, franchement, parce que modèle va devoir la Gianni, on dit, Maté, Béa ma follow. Thérèse Mayaka Pongo en France, la makasi, ça misala te va vandi dans la. Ferrego la pas apostaki Gianni. Mais non bien, musicien nyoso Ferrego la ta posté Gianni, Ferrego la ebi Gianni bien. Musicien ni ebi Gianni te. Nanya seka magamu Gianni salarate. Ata ba biso avant le théâtre na tala Gianni. Tant Gianni jouer ngako de lokote na zate. Et puis na ye bango ba pesinga sens ba pinga forme. Ba laxinga ba jouera boy. Ba telema boy. Ba loba boy. Bango ba laxinga.
mondial. Merci Rabi. Merci. Voilà, tous les artistes chic choc le net aux moko merci. Et puis Togo peut terminer le programme d'engez aller liboyer artiste belé bazo poster bazo la jolie Asmina benga zo la Jani Fine et puis moi me pela mon 7e bagarre tous moko et ça mala ming to la Jani Fine ya Jani atiki biso. Voilà, comme je vous avais dit, on est en train de pleurer Jani Fine moko ya ba pionnier moko ya banzoko ya ba généraux ya chic choc le atiki biso un très bon artiste comédien. Tosa boni ya wa pestaki ya wa zui toza bona ye azape moko ya chic choc le ngé moko ya bana ngade ya ngadios ye nani to bien ke Jésus boyebi ba o ya balinga théâtre ba yebi ya Jésus bonjour papa nanga mes condoléances merci beaucoup de respect flan on a nos chapeaux parce que toto bungisa les grands joko moko ya ba généraux Jani Church sokuna lo babona ko wutina olala na ko lela comprendre nga sango liwa na yo zoto onde sango ya liwa na ye ça fait mal ça fait une baraka avant nous avons sango 2 jours passés dans tant comboté une fille mo ya quartier na tout le monde combat Jani ande mbano Jani Church ya Jésus arobala nga zoya ça la nga bien tout le monde mona bongo ani moi sina été nazwa ba nouvelle belé so abengio ya Jésus na benga qui abena po ngabi merci. Mais est tombé que nous avons passé quand les filles là a sali message et pas miner dans la quartier dans le colama dans les kabibo et bisa il y a Jésus p dans les kaba vers 10h je crois ba prendre un gango ba mona ken ba mona fongoli Facebook na luki papa na yo mona ça soit entre les journées là en tout cas na kokagité na musala mané ko sala ko ken soutien ko parce que na moni mutu oyo azali wa Jani ko travail non c'est un grand élément ça fait mal vraiment témoignage ni nous ana ngo ya Jani Fine o atiki biso bon témoignage makasi na zanango pour na Jani Fine que ce soit comment les kamboza ndenge nini asekarane kaka yo ce cas to boubla fini localisé pour toi no seka donc azam ta silika mais azam tu ya NT to voyager na banda bo mamwanda kabinda tilwanda donc Fine azam mutu ya batu bon non so pe ba problème biso ba barosa les sali barosa peso sali animateur so azan na Paris pe bando potaming na ba na bande ba petit yo na no mo sino ate do ba anos jouer le biso ba blague seigneur calmement joie azorbe muna sono kan kan ma me belé et belé vraiment me pesinga mena ko seka me ko seka langaze ya na kanti meze ya passi parce que ninga tiki biso entre za passi na beta sous 7 mois mukena ba oyo bazo ba surtout pona petit scène sur la brine oyo moi c'est Jani ouais entre autres respecter tout bois que les ba flair aza moi sinaye bazala na jina kisasa mon contre salamaka ndengi pe la via nani akenda Jani pe ndengi akende biso nani la brine pe ninga yo la bon oyo bazoko ba n'importe quoi la brine abomie non batika ko loba n'importe quoi ceux qui boyebi ma solo te botika ko loba n'importe quoi ceux qui boyebi les solo to ko ba na télévision te to ko ba na radio te to ba message te boya na place to répétera na place to les fumu na biso le général et na quoi pour pouvoir baka na tchétché bo ceux boya bo besoin information ndenge zaleli to monzambe apesaka mutu pe azana mukolo na ye ndenge mutu akendaka bato bazo ngadia dia zo kokate yo pe petit ngadia dia yo vraiment mutu ngadia dia oui ça vient ngadia ni en tout cas tu le lot nazana ba émotion même na biso na minute na ko solo même na VT non pe na solo nete tu ba opesanga téléphone solo même na ko kokate opesanga temps na temps parce que via azam te ba émotion via aza apanza bisoté à 5 biso abi même oza wapi abto zala eloko moko nde mobuta ndoko loba via 5 via ko zala fâché on a beaucoup de respect présent place de zali motomo prêtre en tout cas courage dès que biso to zali awave tole la pe Jani Fine ensemble bien on a beaucoup de respect courage papi Moussouri
Mère et Vala. Les vieux baba. Place où vous allez vraiment bolela. Na l'élite na 5 na binoba na Hollande, na Amsterdam Willy la classe. Bino tout. Na ba na Paris nyo surtout, ba na Londres Roger Makanda. Moi na tanga bino beleza dans tout le monde entier. Na 5 novembre mais biso pete ozolela. Johnny Fly awa vraiment elongo. Torotika botika biso botika pe bisoté. Toi merci vraiment. Merci beaucoup. Yeah. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas fils de ma scène, à Bizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavu, vous avez dit que Kasavu. Ça va sauter na Kasavu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. Agence assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV.